Mbote ya bino bande batali avec Kilumushembo TV na chaîne bino ka bokota na chaîne nga YouTube bomi abonné. Bokuta masolo kitoko na lamba ba concept bilo konza kuna kati. Kota mi abonné ata na TikTok nanga avec Kilumushembo TV. Bande wana botu nanga ni neko la sabino ke. Neko la sabino cousin na cousine mbisi ya Thompson. Pour ça pour Thompson ça pas c'est lui moi lango. Mais on a vu cousin na ba cousin na ina Tom. Na cousine bo pesanga kombo bi kombo lango pesanga kombo. Andeko batali mbisi yango yangoyo cousin ya Thompson cousine ya Thompson na zui donc na otumbango na sokoli yango bien kitoko makasi na kotia gu oyo ya paprika eza poivron rouge basalango a poudre pour pesa mbisi mwa couleur na kotia tanga aussi na tuti tanga aussi na fini mai nango na kotia ayo eza penza ya organique kotia pe mingi te soko tia mingi ekolika po eza organique penza pire ai na kusopila mwa citron na otuta pe moi ai moi matung pe pesa kaka moi songa la tia biloko bien na mbisi te na biloko te po na yo ka elengi nango na yo ka origine nango elengi nango eseke hoteli boze na kola sabino ndenge nazo saisonner yango na nika na pona konika ngo na machine na kotia mai te me na kotia mafuta mai te na kotia mafuta pona nika ngo na kotia mai te na kofina pe mai ya citron na kati pona nikela ngba moko na tiaki mafuta na kofina pe mai ya citron na zonika na teka mafuta mai te na kuna sema biloko na chaki e bona cha na mbisi na ngala go tutonyango aba ko cha paprika okay na ko cha gu na nga paprika o ya poivron rouge puis esa gu na nga paprika eza ya smoke puis sanga lisika moko na chango a ce qu'on a sisi ba ya mwasi na zo sopela mbisi na nga me paprika lisusu na ko bakisa po epesa couleur na mbisi tango na ko tumba esalele ambisi na nga na zo balo la penza na balo ina kotsa penza buti na kati mo bimde mutu eza ka ba ya mwasi mutu eza kelenge tina mikila wa na opakola bagoe cousine ya Thompson boka saka Thompson mais na ko bakisa paprika lisusu likolo azanga la tumba pour epesa couleur moi moke su bakisa etia moi rouge na mafuta na kobakisa lisusu omwe bo etika le faut kokotsa ngo na kati peza la luka boye kombisi boni kosala nga makamba boye tango na kolio na omonde so pasi bisi na biso nga na kotika ngo 30 minutes bago eketi kote kuna na kotika ngo 30 minutes na frigo menga na otumba ngo lobi kitoko api cousine okasaka Thompson bo pesanga kombo penza bimbisi wapi ba mongo bi ba mbisi okay bokota mbisi na biso ngo na tia na frigo ekokota gu kitoko pona kolamba mpelo te na kotumba ngo samedi to dimanche na tongo soki na oti musala yango na frigo mbisi pe mano bien baye bokota bomi abonné na chaîne na biso avec Kilumushembo TV cousine ya Thompson et